Et voilà, merci beaucoup. On a pas une banque sur le ça n'a pas la émission n'a bino pas oublié que ça m'a passé sur le vraiment dans la carte 13 lelo na yoko la carte 13 et carte 6 des cartes à la fois maintenant bino moko vraiment bozo mona ndenge ba carte zali vraiment bo mona ndenge makambo se passer na carte ya commune Njili vraiment to yebite son excellence Ningo bila mu continent ngai vraiment pour za dimote na yo vraiment yo mozo mona lolenge oyo Njili ezo koma vraiment to yebite ba konda Njili bugumasika na biso Njili bino mo botala vraiment lolenge ba chef ya quartier lolenge makambo nyonso mako tambola na Njili soki malamu bino mo botala soki mabe bino mo bomona vraiment ngai te vraiment botala sima na ngai vraiment to yebite soki auparavant na extra coutumier ezalaka bongo et le to kende wapi to yebite awa eza émission na bino oyo lobelaka bo solo si transparence émission na bino quoi oublier obo sana vraiment et pas na biso transparence toujours rester toujours branché na chaîne Kitoko Espace Congo Télévision maintenant à suivre sur cet élément. Okoki kozala moto olekisaka ngonga mingi na mabondeli mpe otonda onction okoyisaka bato kasi soki ozangi bolingo ozali se ngongolo ya pamba. Papa yoka losambo ya ngai mwana ye nga oyo nakolela mpisoli na miso yokamela akolela na ngai mwana naleli ye ngai naleli ye anzolele o natali na mokili masumu eleki ye mabe ekomi malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se intere na ye ata moni moninga na mpasi ya kipa te monini mawesi. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment on a marché? Ah, tu es dans le quartier 13. Avenue et Bonda. Papa, vous avez la salité pour salité. Et ça dit combien d'années? Place où vous mettez ma casse, vous savez, 10 ans, et bon à rater. Barosala n'engeni, et bon à rater. Tu vas péter sur la condition, on va zalarato, va zalarapéter. Selon vous, on sait dans le Mukonzambo atala ba salité oyo ndabe toko kate tola te bangungi tobela batifoi nda toko kate nda pasi kaka toko kelo. Mais awa on a chef de quartier na haut. Ba chef de quartier bazali. O chef de quartier bazali asala ni. Asala eloko te to mona pe ate eloko mo te asala pe eloko te. Siko ko la message ni na mkozi. Na Mukonzambo atala raka abongisela biso toko kate to mona pasi fort. Ba malaria zo biso tande to konda santé ou ya malonge zate. Merci à la prochaine. Ouais, merci. Bonjour papa. Bonjour messieurs les journalistes. Ah tout ça. Bon, tout ça précisément en Njili quartier 13. Sur la direction qui s'intéresse donc pour baba kwanga wani. Comment vous comprenez ngote donc il place sur le kamusanga ndenge koma boye. Donc on dirait que le kato habité donc mbala kaka et koma boye. Mais tu habites les senga skoto senga na papa na biso bugumestre ya Njili na chef à quartier 13 tako sala mambo mais yemo yebi bango ba père nde ba koma. Donc il m'a amené sur koma kilomètre tu habites ndana yo longola biso ba fulu tu habites sur nani donc tu habites sur les années. Message ni oyo ko lancer na autorité de la ville monsieur Jantiningo Bila. Bon ngana o pesa ka message na papa na biso Jantiningo Bila ki papa tala mboka na nini ville na biso ndeso beba Kinshasa tala quartier 13 de konezaki boyete wana posa ba bomisa biso nzela ba kamne zongela koleka yango papa talela biso na Njili quartier 13 toyebi ke kini bopeto ezali osimbi bazandu ba wapi partout mais to appelle la posa quartier 13 et ça bien appelé ko tala Njili kenda sango donc bon à la prochaine occasion. Et voilà, merci beaucoup. Nous avons une émission na bino pas oublier ouais pesa makana Serge Bolo vraiment et na passé vraiment bon ninga pesa mbote na ngana ma
na mon partenaire bébé Tazi, je te prends ta Moussamba, sans oublier mais tout ça la Kataman pas à l'imote dans la musique et bah pense au naka émission na vino pour oublier un na biso au train mboma vraiment vino pense au yo dans la émission na vino il va vous aller mote na vino à la prochaine occasion je suis branché à cette espace Congo télévision à suivre.